Bandeko Balandia Erotech TV Mbote na bino bisika nyonso bosangani tozali lelo le 3 mars 2019 depuis Paris toujours présenté bino émission na biso sur la situation politique na Congo RDC. Alors ponako solo la masola lelo toza bongo na bandeko bana mboka oyo toza na bango na kati ya France na mboka Paris. Oyo bandimi ko bunda pona mboka bitumbo e bandi lelo te maître Choura Mboma mbote ndeko. Merci bien Jean Boy Erotech honorable. Merci beaucoup. Bishop Chatumba oboy malamu mo bundi munena betama na ndenga mukete donc aza toujours debout pour na bundela mboka atikate. Bonjour Bishop Chatumba. Bonjour Erotech. Alors lelo na kantine ndeko mokili échanger Congo échanger makambo sika et bandi donc émission est vitesse mususu et puis to relâcher te bandeko donc toza a pour na lobela les 100 premiers jours il y a président Nabiso Tshisekedi Félix Tshilombo. Alors avant ya kolobela discours ya ndeko Tshisekedi Tshilombo mwana mboka oya tanga mipoza la moko ya baponami na likolo ya mboka na biso Congo Kinshasa tokoloba nanu o elekaki na kati ya semaine tomonaki mwana mboka azaki na Namibia akendeki na Namibie pona ko solola na bandeko ya Namibie tokoyeba eza pona likamu nini akutanaki na diaspora na Namibie tokoyeba likamu nini ba sololaki ba décision nini azwaki na Namibie tomonaki mwana mboka tanga zongi na Kinshasa abandi ko yamba bapaya ayambi mpaya moko autaki Emirates Arabes Unis ayena Kinshasa tolingi toyeba ezali pona tina nini alors que ba chinois bazana mboka na misala o bandeko wana ya golf bakosala ba chinois bakosala ngo bon tomonaki ba na est M23 oye kambamaki na moko ya oya zaki na kati ya pouvoir boyebe malamu pona kotia songi te tokotanga komona ete déposer ba arme bakendaki kobombana na mboka Uganda mwana mboka lobi te pouvoir oya mbaloyo ezali pouvoir ya conciliation donc tolingi makamte ke mwana mboka azala ibanda mwana mboka mususu azala epai soki mokili nini azomona pasi alors que biso tolinga ke batu tout bazala na sikana pona obongisa mboka et puis tokomi na mukolo ya samedi le 2 mars 2019 et pas wapi ndeko azwaki likanisi malamu na bureau na ye mobimba dirigé par le DIRCAB Vital Kamerhe batui makanisi tango biso toza kokanisa ke non bato ba umeli bato basala ke loko te bande on a si bozo souvenir tonga na poser question na bimeli ndeko bozo umela bino ba lobeli bino bato bokuta na bato wana me bozo umela masolo ezate mais pendant ça là na moni que musala eza kosala mana coulisse ezali kosala mana coulisse tolandaki discours wana toko décortiquer point par point na oyo elobamaki oyo ekosalama na oyo ekozela après 100 jours. Alors bandeko mbote lisusu alors Bishop Chatumba nakanti mwana mboka se déplaçaki akendeki na Namibie ezaki voyage moko na cadre toujours à tournée africaine puisque Mbalasi matin abimaki akendeki Angola akendeki Kenya akendeki Congo Brazza mais abimaki na Namibie alors que Namibie président na yende mutu azaki président ya liboso a reconnaîtaki légitimité ya pouvoir ya sika. Alors akende usala vraiment ni nakata mboka Namibie bon na Namibie d'abord akendeki puisque d'abord Namibie et le président actuel à Namibie, Azadi actuel président à SADC. D'accord. Vous comprenez? Il y a monde à Kendeki, le mouton en tant que président en exercice, à Kendeki, qu'on présentait la civilité et a présenté ce projet, il y a vision sur le Congo. Principalement, les acquis du Cambo concernés, le Cambo y a différentes fractions, il y a rébellion, il y a foyer de tension, différentes armées dissimulées, il y a Zamba na biso Congo, ko sebe pagaille, ko sebe mort. Ko senga expérience, une expertise, il y a président namibien, comment il peut l'aider, il y a que pour tout terminer foyer de tension, il y a différentes
une petite rébellion armée armée nakata bazama na biso ba congolais baza discipliné ba tout bazama ba est ba forêt ba yumbi partout nyonso wana ya on a keni ko senga expertise ya moko ya président oyo a apporta qui soutien naie au moment où il était contesté par les autres présidents qui hésitaient. Lui, le président namibien, a apporté qui déjà soutien naie na Félix Tshisekedi, légitimité de ce qu'il connaît par lui. Il fallait Félix qui n'est pas naie pour présenter ma civilité, à PCP rapport. Il y a depuis 34 jours naie a déjà dans le pouvoir. Comment les choses se passent et qu'est-ce qu'il peut attendre de la Namibie. Algérie, Namibie. A aider l'expertise pour comment finir avec les différentes fractions rebelles et rébellion c'est à bazamba barmé ya miki ya barbel où ils ko za na bazamba na biso comment il faut faire ya moi kendeki a solnaye pour garantir la sécurité ya ba frontière le rôle sa présent en exercice na ba pays nous ça ba frontalier pour permettre à solna ba présent ba na ba frontière o ba rebelle basa kokota pour baya ko semer la mort na pagaille na Congo bayo kanake non batika ka banzerati alors il fallait qu'on présent en exercice pour présent à faciliter tâche wana yango akeneke pa na ye bakota na basolori alors les rapports que nous avons réussi sont très favorables parce que le président wana il est vraiment surmotivé. Il est déjà dans la joie. Il y a comme on a Félix Tshisekedi na place au Basadi transition pacifique, remise, passation de pouvoir pacifique avec Joseph Kabila. Et puis a aidé que Joseph Kabila, le rôle à président honoraire. Asa sous président qui peut pas s'impliquer dans décision à l'état mais il serait consulté de temps en temps le rôle du président wana namibien a dit qu'on citait ses ex-présidents puisqu'il y a ça peine à ex-président et pas les bazai béni pour Alex Félix comment lui fonctionne avec les ex-présidents limite la bango ils a place ni bako intervenir na niveau du puisqu'il fallait écouter un exercice na ba ex-président le roi président namibien azana ba ex-président na mboka na ye ba vivre ka nengini na batwana yosko za président en exercice je peux avoir quelle attitude pour to eli sakate to s'affrontakate et ya ko ba attention te que na kota na parcelle à pouvoir ya wana na l'excès qui ba limite na ngai comment je peux faire avec les ex mais président namibien il que ba ex-président sur na kata mboka ba zedi d'office ba conseiller na yo basé d'office ba consultant na yo basé d'office ba ambassadeur na yo parce que ça na ba place au kokendete le ko ya déjà en exercice a baissé na ba place wana au kotinda ye pour l'intérêt de la nation mais wana congolais au monde ma bête au tinda président Kabila qui a représenté Congo non iwana la kisi c'est que le président oyo bazali en fonction de sous-souté comment il y a ça ko traiter ba no ba ça ko fonctionner Kabila ça il peut comprendre aussi que comment je peux être utile pour mon pays parce que nous voulons que le pays que Niboso alors il y a continuité de l'État il y a Félix avait besoin d'expérience à présent namibien pour instruire comment il peut se comporter il y a ces jours nabiso nakata Namibie et ça qui dit ça alors ndeko nakanti président na ba déclaration na mboka Namibie toujours to Zanankuna a déclaré que le président que je suis n'acceptera pas d'être juste un président qui règne, mais un président qui gouverne. Alors, Tony Alinga Lobanini, Alinga Lobake, Nengezawana, Soki Azana, Azana majorité, à gouverner, Non, mais merci, non, sportif, nous sommes non, c'était juste pour nous na batu oyo bazayi kolobake aza nommé ba congolais bazolobake jusque là pouvoir na eza moitié jusque là bazo téléguider pas Kabila jusque là aza na likamba kolobate aza na sécurité te avoyager na ba avion mukie donc ça juste makamona nyonso ayoki yango a faire comprendre na ba congolais pour aza na langage na biso de tout ça mais na moni pe mbalo a voyager na avion à République hein mais eza ba bazolobake avion tant que cause à la piège eza ba signaux oyo na lobaki yango na plateau na yo congolais awa to na premier traumatisme il y a 22 ans donc lingo loba
avion avant président de la République nyonso amata nango soki mu ex azalaki bakenda ko checker avion wana fu bayeba eza na état nini eza bobe ya ko batenga na sepe na hôtel na ko commander mususu ana tanda kota moyena mususu mais oya yeko loba wana oyelo ko abetione zaki message moko fort pour na babiso ba congolais ya diaspora surtout na bazana kisasa Poti le bako za nommé baso koneka ko finga ye yango faire comprendre bango ke ngai ndenge na zaboye c'est moi le président yenga nem yango moni prévané tango ake ko kuta na mibi kuna kuta na président wana ake ko se na lobeki likambo président tambola mingi il faut vendre travailler mutu ko tambola tozala besoin ko tambola na été mais non à côté sika il faut expérience c'est pas bato bazala qui déjà liboso na bato bazali ba yebisa ye ke tala beaucoup de na propos biso banda Congo banda Congo ba komela biso na to kota des présidents ba vai na mboka mokote na yebite soki zaki na nene bima musubino nzamba sala bino mwa kala bazalaki ngai tikala kosala qui était président na Congo ba vande sika moko et ça et puis ba jeune sous donc ça un problème ou ça tension moko makasi za wana d'où il faut soit azo nécessité ya ko bima pas ba homologue na musuba yebisa ye o bazala déjà une expérience wana ko mona ke 2 3 4 bazaka na mboka ba c'était et ça na ngo boye face à la limite boye face à la limite boye mais pour moi nazo mona ke on est Kabila pas à besoin de makamani sur tout. Moi pour moi, on dirait Azan a besoin de concentrer dans makamusus. Ah bon? Ah oui. Le point n'a pas n'est la lecture ya. Azan encombrante pour la. Non, azo déranger. Azo déranger pena de batunde to zomo na bongo poto message na ko banga na ye. To zomo na ta ba meeting otoleka. Ozomo na no sécurité oyo balbalui Kabila nani tisekera na sécurité bien te. Mais ngata on a taille na monique moi na mboka fatambola boy. Mais yo nanga to zalaka na France. Emmanuel Macron ya na stade de France. Est-ce que moi na sécurité moi na soda na munduka atelemi sibo. Ozo bang saraba char de combat telemi talabo. Bon beaucoup de bêta awa François Hollande na kata stade yo so mona soldat bimaka ba ndumeta masasi partout na kisasa so que zangelo kwa ne sala même Félix ça c'est pas facile donc pour vous dire que président face à la aimer dans son peuple il y a ça Congolais face à la famille proche il y a ngone problème azaki na ngana CP na visite na les gens ont compris trop baki na plateau na yawa balobi azoko no tambola et le ko ça les até omoni bonomaye mais lelo il a dit ça. Et puis il a fait. C'est ce que moi je fais. Makamuni surtout zako loba. Batazako mo no zo loba kaka po te kwasi de l'équipe Congo na loba. Mais sur le discours il y a président de la République auto loba, auto tenir. Mais c'est au news toto loba na plateau na ya. To loba qui na émission précédente. Yango tout il a parlé. Donc c'est ça mo ko évoluer bongo. Et ça azana droit na ya ko tambola ko no bande ko pona ko yeba comment on peut gérer pour mi baza wana pe moi mingi na mboka na biso wana. Ba mi bi to basaki na Kabila wana. Mais il faut ko gérer ba ko azana ba mbongo ebele. Il faut tout na mais kimbuto na ko gérer muyibi na ko kangele na bité so kangele royo et ko sala boy il faut abimisa so na ba prisonnier ba uti na prison ba yibi attitude na bango ba ko bimela po ba na ba ko bimana vengeance tout ko bimana ba règlement de compte tout on a faut ba pese mayele et pas batu oyo ba sira déjà makambo wana c'est normal. Alors Bishop Tatumba alors Aner nayoka ki président na Namibie toujours tozaka na Namibie alobi l'agence nationale de renseignement qui était la police politique depuis toutes ces années depuis notre indépendance la police politique du pouvoir va être requinquée, a-t-il ajouté. Alors, Alinga Lobanin. Alinga Lobaboui. Nous allons refaire au lieu à la police politique et comme police nationale. Bon, police politique, Alinga Lobanin, Kezaki na à la solde du pouvoir. Bon, tu te le baboué, na kati na kéron prêté. Aner ya Kabila ezaki nde bakangiyo et comment ki kacho. OK, Aner eza kachoté. Ni kambia zo lingalo bana po bele bakanga mena Aner. Yango alobaki ba transférer bango. So kero samba batio na mwa libulu wana, ba c'est bon prison bandi. Mais kasi libulu Aner eza na koko sala makamwana te na mboka moko te na monde te Aner kanga mu yango mona alobaki bazo bato so bazana Aner basambisa bango ba baza coupable bakene makala ba baza coupable te batika bango bazala na sepeli sou momo alobi justice est comme équitable na maman ateka ka mapa soko salier mabe yo muto za na pouvoir soki yaza na raison mais oui mais équitablement ya ni équitable ya ngona ya justice aza quand même na pouvoir te wana siko moni makambo ça se passe to message soko za ministre faut mater bato bateka ka mapa bateka ka nguba bateka ba mwamba mais aujourd'hui non. Justice fait ça la mana niveau nyo surtout yango le bagi Aner il faut pas sortir bâton Aner en quelque sorte des alaki et sika oyo Kabila na groupe na yeba salaki pona côté papa ba kufi wana bacha bangando na selia ka batu baba bomio ko wale leki moti na se ya nini ya fleuve kuna donc ezaki kasho moko so koti kuna okomeli yako okobimano pete yango le bagi na sens wana bishop ko continue bishop to yango zo na rekenke dinko ba refaire yango moni il faut refaire ils dit agence nationale
du renseignement. L'agence nationale du renseignement, et c'est l'enseignement qui est congolais, qui soit Nanganda, ou bien congolais, na sodawana. Sodawana suis moi si d'ailleurs. Congolais ça que même mutu kane bazui, batide bato aner. Te, aner ça musalwana te. Aner ça na ko sécuriser mboka, na ba frontière mboka contre invasion extérieure. Tout à fait. C'est ça musali ya aner. Et c'est dit contre les Congolais te. Contre les Congolais, nous avons la police. Bachebe ya baleka wana. Aner. Na aner wana ba. Na demiap. Baleka wana. A demiap ba aner nyos musala ngwana ya kuboma batu. Eza musala yango ya muni a lobby à mettre accent. Puisque aner eza na kasho. Kasho ya aner eza na ngringiri. Okutata na ngringiri bakangi ba vila 4-5. Ah ouais. En place bachang ba kasho ba aner. Yo kolekwana mwana kache we bakateke nakata bo mwaka batu. Me batu aner ba yebi. Bakasho wana bakanginde kuna bino jomi nongwana abunga na Congo wana pendant 4 mois ba ipo place azate ti ba yiko na ye baki ko bwaka na nzela ba Congo baki ko kota jomi nongwana na ba jomi nongwana mais ozo regretter ya Chibala pe ya bunga ki ba abunga pe mais le problème c'est que il est en abunga ki ayo bima boy premier ministre voilà bakende ko le cerveau alors c'est que musala anerte yango komaki milice politique. Il y a pouvoir bakocha mongo be na aner ezala aner ya dibanda ezala aner ya kati eziko sala pour un seul individu appelé Joseph Kabila eziko sala pour na mboka te et pour que aner doit travailler pour les pays vous comprenez du coup tout ça na badibane bazoko sala ba fausse monnaie musala aner ya mwana mais on va commencer on va camarade tout ça na badibane bazakuna bazabato isbola bazakuna kseminduki bazako sala blanchiment d'argent musala aner ya mwana te. Mais ce qu'on a besoin de Kukanga, Bamama pétrole, Bamama pétrole, Bimaka, ce côté de Bamama, il va se pétrole, Anne la soque de Kanga. Est-ce que ça me sert à Anne? Alors, Yango Zone Abik, nous devons requinquer Aner. Donc, on revisiter Yango pour permettre que Aner est comme au service de la population. La population est en sécurité. Tant que vous avez un quartier, on a besoin de Aner est déjà informé que faut que vous ayez un quartier, tout le quartier est en sécurité. C'est ça, vous savez, Aner. Et ça, c'est que Congolais avant de Nanganda, à ce qu'on a dit, bateau Aner, c'est que tout le monde a Samongo, a outil Lunda, a outil Poto, il faut le toit enlever, il est là. Monsieur, yo zuma sabato bakangio en effet bakena yo bacho na kasho pendant 30 jours famille na bido ibi place osate kaka batu be bakangio wana ni be place osate batrake mbongo bakomiso ba lettre osale biloko nini o recommander bango bakiko zoko biloko na bino ne banda yo na kasho bayiko zo bakiko bwa ko na zamba nini musala nere wana. Alors avant de passer na programme il y a 100 jours il y a président na présidence. Tozana motuna moko ya ndeko Michel Kabongo aza moko ya obalanda biso na bokebi atunaki maître Chouamboma. Alors ndenka bino boyebi ba question oyo bango bayeba ngote donc beaucoup poser ba question mais na poser ba na plateau pour vérité ebma. Alors maître Chouamboma question mutuno eza yo quand on parle des bases ezali Balubate. Tu es là malgré toi. Tu es toujours de la Mouka. On a toujours de la Mouka. La Mouka est Panzani, Kyungu, Azongi Shaba, Katumbi, exilé Sili, Azu passeport, Bemba, abandi ba démarche. Et donc, pour Azonga Mboka, mais yo, na la Mouka, Otigali Nanan. Frère, on comment nani? Comment on a Michel Kabongo. Michel Kabongo na pesi mbote so nanga na si on comprend que philosophie na zako lo baté na lobby tozalaki et comme il est dans passé. Nazo composer le quoi na passé tozalaki batu ya lamuka. Mais lelo oyo lokola alternance échangée et que président Félix Tshisekedi a commis président de la République. Na kotika la kaka sika nazalaki on a naza obligé à kopesa maboko pona Congo kende liboso. Donc Congo peut kende liboso na besoin sous prévaner. Ngai na kotika na lamuka na segi mabe na kotika na lamuka muto asalaki lamuka emo Moïse Katumbi iyo wana le big Félix Tshisekedi président na ye Jean-Pierre Bemba banosa les mêmes démarches pour ya wana Matungulu même démarche même o musuwa muyibi o musuna ni ya muzitu alors ça la démarche ko lamuka kotika na nani même ye moko lamuka bazo contester pe c'est kufi ba uto tuna ye question mo dernièrement kama lamuka alinga ya ko ba kungo kute ah voilà atumboki mabe il faut pas beaucoup na kasuma kama lamuka wana te
c'est monsieur Fayulu numéro 4 mutalo ce qui est moko mukolo parti to taki poa asiliki ndengwana a combien plus fort biso a congolais on a besoin de changement tozo lobake toza na besoin bango to balongwa na karka wana ya la muka eza nango loko mona katite mais to limba fungwama batela nemboka parce que ko la muko bazolo onde bazaya kolala to lobaki ba la muka biso to na calme to so la muki to comprendre que non Félix Tshisekedi aza président de la République toza na temps ko sala amalgame te to landaka aza présenté vérité des urnes mutaganya ke za mutu tel filmer ya bana lobaka chaque fois filmer ba mon PC bimaki pona pape bazonga kali soute alors pona ko lobana filmer ya mon pe yo mo to bimisa ngo cardinal Mosengo a beti c'était ya télémédical kamba vérité des urnes alors vérité des urnes ngo basango ba kotika likambo tende ko donc président monani donc pona nani Mosengo donc on a Congo tozo c'est la président non biso to ko fingo Mosengo te tozo fingo Mosengo d'abord nous sommes des Bantous aza papa pas seulement papa de Mosengo ko na grand-père et puis atikina kisango puisque akomi mukolo akomi na retraite alors on a commis retraite na kisango ngai pona ngai na se trouver bien que ako se ngape retraite politique mais aza congolais abunda pona Congo bato bakufa na bituma na ye aza na droit ya kopesa position na ye position na ye to ko mona ngoma bete c'est sa position c'est la démocratie Félix Tshisekedi ye moko alobi boy alobi je suis contre bato so ça kotinga toutes les personnes qui m'incitent ya kokanga bato so ko finganga nga na zanzambe te na zanzamba mutu te nga Félix na zali super homme te na zali mutu lokola bino na ba faute la ngai bato to bozo ko critiquer ngai ça m'aide à na s'améliorer na zanzambe te bozo obligé bo critiquer na kocha mutu na prison te bozo critiquer ça c'est Félix qui a dit ça abi na zanzambe te ba ko critiquer ngai ozo comprendre ngai na zanzambe te na za président pour na ono kwangisa bato bozo critiquer ngai bato wala siko zo ila bato esprit poto na kin bato ba messana bonbon non c'est-à-dire que mais yango to changer te ba ba messana que a dekika na quartier anati patron bien muto anira yoki kanda abi petit patron yibi bakangi ba tena kasho sikoyo likambo komi ya $100 baki bateki télévision baki ba muto ane bakangi muto bino yene muto bino za na raison bino basengi suba omongo boki ko pesa bango lisusu alors bo perdre mais yango de Félix habité comme nanga président de la République na za président de la République congolais na kachoté na za nzamba mututé boza obligé bo critiquer ngai Mosengo pasigna za na droit ya ko émettre ses avis contre nous les gens de pouvoir. Mais il est en train de perdre le bateau, c'est là. Non, c'est bateau. C'est l'avenir à Congo. Non, parce que Congo est là, tu as pouvoir, il s'est accepté par le peuple congolais. En face de nous, tu as un bateau qui conteste le pouvoir. C'est tout à fait normal. Ce qui m'a et bien pour Félix, bien pour Mboka. Balinga battre melete na bato bazali biso ba o tozo lingaka pouvoir à Félix toke de tozo ken alors bato en face na biso ba bazo linga pouvoir na biso te tozo ko pesa bango chance que c'est la démocratie tozo ko filma mutute toko kanga mutute musengo toko kanga yete azana droit ya ko bundira vérité des urnes le ko la bundira ka on a 2006 asala ki bitumane vérité des urnes en 2006 mais bazo ngisela ki yangote abunda ki bitubango na 2011 Mosengo abundaki vérité des urnes en 2011 bazongi sera ki yangote parce que c'est l'autre chirombo mazoko rubake ye Mosengo azali mupe tango ba votaka nani pape kuna Mosengo azaki parmi ba nef atako balongoli ko ne pas mukuna na Vatican balongoli Mosengo balongoli oh balongoli Mosengo balobiki parce que ça Britannique parce que ça ko télé le président mboka na bango mingi ah bon oui pape kuna pape Benoît habité yo ba tout na yeso ki ba voter pape babandela rasusu est-ce que ceux qui va voter pape babandela rasusu babandela raté mais pape tout dit que ceux qui va voter ngaya babandela raté mais comment yo zonga bakene ko bandela kuna PMBC bimisa comment yo zonga ko na mboka na bino yo Mosengo okende ko tellement personne lokona ezabo oyibi démocratie te ko ya susu parmi ba nef te basango basaka bakadina le basaka nef balongoli Mosengo ba 4 balongoli Mosengo parmi les 4 et pas pape. Alors yango ni kande wana après de musala akomi kuna lokola Mosengo asaki na posa ye akoma président ya transition yango ni asala ki mbango po atika toja basango akoma na ye
président il y a transition et simité a combien de kanda a tenu à 80 ans on que c'est ce qu'il y a 5 ans caméra y a 5 ans et c'est toujours là pour 10 ans plus 80 ans et combien de 90 abina ko sala makasité ba no ko sakana ngai il faut pouvoir les bébés il y a on est kande ya papa Mosengo mutu afika papa Mosengo te nous sommes des bantous on ne peut pas go sakana au veillard au cheveux noirs. Alors, bande qu'on a ainsi tout. On les respecte beaucoup. Mais ngana zo lingate, waneza ceux qui te l'ont dit malamu, na yeko comprendre que Monseigneur mamso dagi mutalamuka, loko la biso ba oyo. Mais si ko problème na biso ezali, oyo ya zo sala neza ko exciter batabandunu na parce que Monseigneur za mutabandunu. Batabandunu za bato bandaki révolution à partir ya molele. Si ko yo bazo linga to comme à niveau que batabando na baluba ebeba or que ko bimela pariété parce que so dans la mémoire à malamba congolais na 2006 mutazala ki on a Jean-Pierre Bemba je crois tango na 2006 il y a le baki na batalo bien la vérité des urnes alobata kanga munoko alobate 2011 tango faut pas disséquer ensuite à cause de pas disséquer dio yum tozu prêter serment dans déjà président vianga na ko prêter serment la limité bo tia kufa comme ta présidente moi na comme président kaka les mais quand on l'a comme président de la République kama nani me fayo la dota mona mo yango to ça bino que conseil Mosengo amina ki papa na makamwa na prestation de serment ozo mona pour la deuxième erreur ya ngona troisième lelo lisusu olalo bango ta na Kisasa ayiko bango na Belgique intérêt na ye et cause à la nini ceux qui le bi vérité des urnes après ko changer Congo na nini na ina ibaka pourquoi il y a et ko changer Congo na minute oyo parce que ata ba le batia fayu le bato ko contester sous grave coup na nimi moko ko panzana na unité to komi nango lelo oyo mubutu a litela ngo poto koma nango etike sala quand même lelo to koma ko sola balu ba pesa na mbote na bata bandundu bangala zo sola na bayombe mais c'est déjà le ko c'est koti mais so to fungola yango pona ba intérêt moko personnel na monique wana bazaka pena ba politicien et puis baza bato na nzambe te parce que mutu na nzambe bible o ya sambelaka et lobi que nzambe aza mutu ko sangisa satanda panzaka bato siko phrase wana eza phrase poko anga omoni diyo manga za mulubate déjà comme wana o manga ça sonne déjà que za mulubate ah voilà siko aza communicatrice chargée de communication ya président Félix kozwa une perle une femme très intelligente à ningwana mutu amayele tana communication ninge bongi na Congo télévision comme elengi parce que badi yo manga baza wana bacheli biso na box champion box na combat na ngai il y a le 1er il y a le 30 juin badi kuna combat na ngai le 30 juin oui na kubunda ikunika na RTNC combat na ngai ya box combat na ngai ya box combat na ngai ya le 30 juin et je na RTNC bino bana Congo nyuso di banda bokomona ngo yango nazoza boza de donc bozonga pour beaucoup na combat chatumba beaucoup chatumba omoni pasteur wana na ina lo bana déjà pour nous bref Congo Muluba ngala za Muluba te moi ça je sais que dans Muluba te mais c'est dans limite que moi ça Muluba non azamushi abotine bana soki 4 soki 5 déjà ils ont l'accès déjà au moni ba tozana ma camarade baluba tozana bandeko baluba to botela baluba to linga baluba to comment les bandeko. Nous n'avons pas un temps à que Moulou, ezaki tango, tu as qui évolué, tu as Moulouba tel, Moulouba ceux qui Moulouba moko traumatisé, et ça Moulouba nyos touté. Ce que ça n'a problème dans Moulouba moko, à côté ça Moulouba nyos touté. Tout comme pourquoi dans les camarades Moulouba moko, au côté ça nyos touté. Comment un pasteur, nous avons un verset biblique, Nzamba lobi que faut lingana, aimez-vous les uns les autres. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, est-ce que c'est pressé que Moulouba mombala mourir? On a dit tout le monde balba lingana. Ce que tu as déjà que ceux qui déjà dans la grande église à Moulouba bima kende mo bible ozoti na bandibi bazawana c'est ça que je dis que ba pasteur basala bandibi esclave na bango pour pasteur a tellement en face du monde azolo belo ka ndengo wana lobi na ngaso une église ate ba ko fa une église c'est que ba trama za esclave parce que Bible nulle part de Genèse Apocalypse otanga ba biso que nzamba za ki pona ko kabwana bato même kutu libala nzamba zo boye baka bwana abisi il est possible ko limbisa pe moi sina yo tout compé ko limbisa mais ko limbisa tiango na première position parce que yibi sens ya pardon mais que yo
il faut faire la différence entre Félix Tshisekedi qui Moulouba na IDPS parce que yeba musa la logique mo bazo comprendre mais na yebiso ndeko on est des Congolais baluba parce que ndeko na biso na forme nyonso même na famille no soko landena baso mona moka sabotera Moulouba moka zana baluba boy moka ezana ngo bazana bango batu moko te espère ko le kabatu nyonso tout Moulouba moko ta ko soki aleki mombala na ndenge moko boy ba aleki mutabana jamais bango bazana batu nyonso na Congo awa to sekana mukeko bana ndenge na bango ba Congo te bango bakabaka te yebit Congo so opesi gérance même ba kokole ba kutango et so fingi bango wana uzana réplique au sana to wana tumule ba problème ba Congo so nazo ba pona Congolais na ebinde to sala ba mongo bangala ba tarzan bango batabitumba do bango kutu ko discuter te po lycée te ko même mudo so yebi mulu ba veka za muta avantage akoza le loko te mona kaza ba clé 20 et fungula na ba toilette matamula rango ka azo chabiro mal à l'aise mulu ba za muta ba futa lupango na yo mais alongoli aiso le bio na so mona ndengo ti lupango to cha clôture akubo ko na kata lupango na yo mais eza ndenge na bango mais lingo te sala ke e comme si bango azo dominer ko le kabatino sou non wana za d'accord na été pesa parole oyo ya Congo leloté. Alors bande ko balandi na gansi yonde ko pasteur dina banza soko landi biso donc soki okomo chrétien batu moko oko chrétien te na gansi tozano mayele to landa ba vidéo na bokebi puisque ozwa na réplique na minute ozwa na réplique so za église na gansi to hotel mais l'église non donc on a na lobby et puis au salama bandeko tokomi na suka émission na biso lelo tozalaki bongo awa na Paris na studio Aerotech TV tozali dimanche 3 mars 2019 minute walanda biso to sepeli vraiment mbote mingi na baye oyo ba permettre que émission esalama na ndenge ya bio batindeli biso ba fiche ndenge ka toloba ke émission na biso to sala ngote to zwika les ont dit et to yeko diffuser to vérifier makambo to lobaka to landaka actualité de plus près lelo na anti donc on a oyo to zaki na ba en France misus pe ba commencer na ba cabinet ya mikonziwana to zana ba information vérifiée. Et donc on appelle si merci mingi na Mami Mbouyi ou atindela émission fichier ou et permettre de préparer émission oyo sur le discours. Il y a président de la République lobby sur les 100 premiers jours. Merci beaucoup. Merci na yo Francine Mbouyi na Liège yo mtolanda biso yo bongo partout au Panza vraiment émission qui est liboso na pesi merci na ba oyo ba participer na OSIKA ba espère na biso ya politique congolaise awa na kati ya Paris na tangi bongo maître le champion, l'imbattable Chouramboma. Merci, Ndeko. Nakani, c'est vraiment que au tikaka, ba moi sac no betaka, ba programme no na famille, les lo dimanche pour Oya Olobela, o Etalimboka. Alors merci beaucoup Nabino Batwalanda Kabiso Ezaki Sengomune pour le ke bozala ki wana na biso même toza en direct té mais dans temps bota la vidéo oyo Yabino Mitanu Yangwana. Merci na Bishop Tchatumba le spécialiste de la politique congolaise Lelo et Sengoza Yangai pour nous baki otiki nyonso za na ya rosala pour ya kofanda na OSIKA pendant 1 heure pour nous discuter makamamboka. Merci beaucoup. Merci Nabino Balandi. Nansi on est toujours ensemble. Hein. Merci beaucoup na équipe Aerotech TV Kinshasa. Merci et à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye. Nalinga yo na lova yo na pona yo ya Yesue ngai na pona yo na bota yo na lova yo ya Yesue tala ndenge yo komisinga ye tala ndenge yo pesisina basantu balela yo bavota yo bapona yo ya Yesue biso tolinga yo topona
tosala